Bienvenue na channel nanga ya YouTube. Ngai kombo nanga Bibiche na vandaka na Suisse na kolela na Allemagne pe naza docteur ya naturel. Na canal nanga YouTube na lingi to sololaka ou bien apesaka conseil ndenge nini okoki kolia pona obate la santé ou bien maladie soki mutu azobela maladie eza pe na ndenge nango normalement folia pona aider pona maladie ozobela pe na ba vitamine na ba mineral nini eza nécessaire na nzoto pe ndenge nini okoningisa nzoto donc sport pona sport nini eza vraiment nécessaire pona kobatela la santé donc na nyonso na lingi channel nanga ezala makambo ya pona santé pona santé pona kobatela la santé mutu aza na santé bien ndenge nini oko continuer ko vivre pona santé ne continuer kozala bien bato baza déjà malade ndenge nini okoki kosala eloko nini okoki kosala aider yo pona santé na yo ya bien ezonga eloko onga na koki koloba awa te na YouTube eza ke bokotu na ngate ke Dr Bibiche nazobela maladie oyo kisini na koki omela donc na koki ko traiter yo te à partir ya YouTube wana eza pa na biso to kokite na koki kopesa conseil ndeti na loba ke soki patient na ngai epa na ngai na sala ka boye mais na kokoloba te ke yo soko tuninga question na yebi yo te na kokoloba no te ke sala boezong sa bemela o wana na kokite pe eza makambebele ya santé bino boyebi na mukina biso ndenge elekaka eza makambebele ya santé na kokoloba ngo awa na YouTube te donc côté wana bo comprendre ngai bino boyebi naza na bana misatu nalinga pe vinanga nalingi na vivre bino bo comprendre côté wana eza vraiment eloko oyo tilelo nakanisaka ke na sala YouTube na lingala bozomona déjà ke lingala nangeza bien te na yekoli yango koyekola pona kokoloba ngo boye mais nazo panangeza nécessaire ke eloko naza na posa na loba na kokoloba na bino yango pe bo comprendre nga soki lika mususu na yebi yango na lingala te kokozala mususu na lobi yango na kialma na Deutsch na zape na bato ebele o bando kotala ba video o bayebi Deutsch aso kialma o bando komelanga na seke eloko lobi o yelakisi o na lingala donc bozala na patience nanga soki lingala nanga ba mo mususu na lingala no ko lobango to bieso lingala nanga eza bien te mais eza pe pona ngai bien na sala ka ba video o pona yeko la lingala ngo susu très bien pona za vraiment na posa na yeba lingala bien pe eloko eza soki natali na YouTube omona ba docteur ebele ya ba kialma e ba loba na kialma bazo expliquer makam na kialma ba expliquer makam na français mais toza na yete oya loba na lingala eza azate pe eza na batebele bayebi kialma bien te ndeti mingi ba mama oyo baya kimokolo déjà na Allemagne exemple bayebi vraiment allemand bien te ba comprendre nyonso tout pananga eza vraiment souci que makambebele ya traitement ya kolandela santé boko sala bino moko na ndako donc eza makambebele ya mike soko yebi yango ko bongsa santé na yo vraiment très bien que OK de pas docteur ba peso kisi pe ya chimie ngai na linga ngote po na koholo bango na ebite soko na koholo bango bakisi bele ebebisaka santé ke ebongisa santé na ebite soko na koholo bango mais oui donc ouais eza ba secret bele eza na sima oyo to kokolo bate yango bomoni na lobi na bino ke makambebele to na ndoloba awa makambebele to ndro solon mais côté ya santé na koki vraiment te
na koki vraiment te côté wana so na lina so makamba bongo naza na groupe to zalaka privé to koko solo la often bango na lingala moni bandi déjà polele obombelo côté obombelo to lo bandongo lingi naza na groupe mais groupe wana eza gratuité eza ya kofuta po nazwaka temps na semaine tokutanaka tokoti na Zoom tobandi kosolola kuna ouais kuna siko tozana biso libre donc tokoloba eloko nyonso tolingi po eza privé awa na YouTube eza privé te na koloba eloko na lingi te na koloba eloko na lingi te na koloba pe vérité na nga te donc vérité na nga na kobimisa ngo te soki eleki mingi soko nazolo makambo ebele awa bakokobotola nga licence na nga ya cabinet donc naza na cabinet na Suisse ya Allemagne na Sangal na vandaka kuna ngai na koleli na Allemagne na koleli na Allemagne mais na vandaka na Suisse mais déjà 20 ans na vanda na Suisse mais ngambu ya Allemand est-ce que balobaka ki allemand donc Deutsch naza na cabinet nanga kuna batebele pe bayebinga bayaka pe traitement pananga bata France bata Belgique bata Londres donc za batebele bata Afrique bata Angola bata Congo bayaka traitement pananga o bayebinga mimi na yebani na salaka moi vos moko tango maladi oyo ebandaka wana bino mo boye maladi baloba kombote sinote video o ba okangango mo ebomona ngo ezate maladi wana oyo no lobango ndeni o nga na lobango na cabinet ke maladi o na Allemagne bando pesa bino ba boudin soko olingi batse yo ngo ba pesa boudin boyebi ngo lesusu ba Allemand ba yebi ngo boudin ya €2 ba okimamba mpona boudin ya €2 ba pesa bango eloko wana oui na salaka ave banda na salaka vos moko normalement na silikaka na tinda kango kapa ya nanga sko ya nanga laksa apesa mutu simango panzani donc ouais batebeli ba yebinga pona mungongo ba yebinga pona elongité ouais ezape eloko peteli msinga vraiment makasi pona banda makambwane lekana donc makambebele ebeba donc makambebele wabino mo bomoni ke eloko ngana lobaka avant kuto ya bomoni yango ke salami batebeli bandimila kangate ngamo pe awa nazana cabinet nazana batu bandimila ngate bakenda ko zweloko wana siko na kuma ko traiter bango susu maladi o to lingi to bandai ko traiter to tika to kuma ko traiter maladi mususu ou bien maladi on a traiter bango si les onga les susu pone eloko wana donc eza vraiment catastrophe e salami na eloko wana o ba uta ko pesa biso na 2021 babandango na 2021 ouais malade ongi bandana na 2020 ouais bino mo boyebi mwana lo bakombo nango ezate pona na posa video bo monango ya mwa to lo bakombo na ezate futo pesa ngo kombo moto lo biso lo bango to lo bikombo wana ouais pe ezaka kate batebeli bakanza ke ezaka maladi wana non ezabiloko biloko ebele ba na lo bandeni biloko wana batsubaka biloko wana batsubaka nyonso ata ya biezate donc nyonso ata ya biezate ona koloba ke oyo kokozwa po ezane loka ya bien na kati na ebitenga bana nanga na 3 bana bana nanga na tika ba te batsubango donc bana nanga bazwa ke loko wana tenga pe nazwa kangote no soki ngamo docteur nazwa ngote bana nanga pe na pesa robini mo comprendre pona nini ouais donc ngana pesa ka conseil oya kosala onasuka na oyo mumto ko décider lo ni ko sala pe ou bien o sala te surtout pas bana pour normalement nzamba sala biso dana ba anticorps na biso son nzamba linga ke batuba biso loko wana ndele déjà to soki to bota meza batuba na ebite ngai naza bien sûr eza musala nanga mena kenda nzela ya nzambe na tala ke loko oyo ke est-ce que eza vraiment bongo soki nzamba lingila biso bongo nde to bota manangoti ndeti kitendi wana bando lata na munoko nga jamais na tikala ko lata ngona bande pe ko traiter bata maladi wana mais jamais na tikala ko lata ngo na bande ko traiter kusanga na zwango pété donc na zwango pété po pananga na kolata ngo te po soki nzamba lingaka ke tozala kana ngonde to bota manango ngala ndanzela nzambe na landa nzela ya naturel ya bomona nga na traiter na bakisa naturel na Suisse ezake il faut pe otanga chimie
ya chimie pona soko lingo koma docteur naturel fotanga pe chimie to oke ka naturel te donc fotanga chimie na naturel wana ndi okoki ko zwa licence ya docteur naturel ofongolisi cabinet donc ezaki nga fona yeba o ya chimie simanango nakoki ko yeba ya naturel yango oui eza makambo moko wana o engai nazana ngo d'accord te nazana ngo na lobite ke na naturel nyoso eza bien tout ça pena ba naturel ebele oyo o pena nazana ngo d'accord te mais na on amona te ke eloko ya naturel ebebisi mutu bien sûr ndeti vitamine D eza naturel soko milengo ebele koko bebisa yo rein koko bebisa oui soko lekisi mais il faut lexa vraiment pona ekoko salama. Mais ba paracétamol ba aspirine eza bongo te hein faut lexa te pour ça le mabe donc ezaka makambe belé mwana kota nzela wana nyonso ezate pour na kokite hein na kokite biso to andolo baka makambo onga na koki onga na kokolo bango awa soki mutu alingo kota na se soko mutu alingui ayeba pona yemoko pona santé na yemoko wana fo aya na cabinet pananga awa na cabinet ou bien akoti na groupe ya Zoom uyo na pesaka conseil ya une fois na semaine. OK mais awa na YouTube tu andro solola na ndro laksa pona mutu nyonso tu maladi boye kolia na ngweza boye pongai liboso na tanga kolia simanango na ekotanga sport simanango na ke ya traitement donc malade belé wutaka ke malade belé maladi nyonso tu ezana maladi te oui ezana maladi te obeli obeli yango kaka bongo sans olia mabe donc maladi nyonso tu wutaka na kolia mabe donc kolia eza numéro 1 moto nyonso azwa traitement pa na ngai yebi ke ngai avana bando traiter faut totala kolia po oui na ko peso bakisi hein na ko peso bakisi omeli mais jamais okubonga ke un jour okomi un jour okomi bien longoli malade longoli pe kisi po surtout lobi ke traitement et l'équipe bien elaxike obongi elaxike fotika bakisi wana fotika bakisi wana mbwana nga mutaolela po 13 le kazo yokango donc soto lobi ke traitement nga pa na ngai na comprendre ka traitement za ke soki nzoto abeli opese bakisi simanango nzoto fa bonga soka bongi fo longola bakisi eza bongo te soki o continue bakisi ndenge za la na chimique il faut mela bakisi wana envie na yo mobimba est-ce que wana obongi est-ce que wana za traitement eza ke ozoboma symptôme ozoko traiter te ezande moso na lobi ke ozoko kumba vatir hein sima mwinda moko peli okenini okena garage baluki eloko ni eza problème wana basali réparation mwinda anekei elongo ete sikopa na biso na côté ya chimie to sala boyeke yoyi obeli olobi ke exemple na tension za ko matoye biso tozi bakisika to pesu et o melango libela o melango pona libela ya pona libela sona lobi ke nyonso tu eza libela ebite beaucoup chenga pardon donc wana eza traitement te wana eza lokola tozwi kaka ndeso na lobi ke ndenge ya vati mwinde peli tozwi kol to bambi likolo wana eza keteke to sali réparation eza ka to longoli yango ke to mona ngo sute kisi wana ba pesu eza ke nazwi kol na bambi yango likolo ya mwinde eze ke lakisa na vati ke loko mo eza bien te pona zo mona ngo sute na na problème wana eza sute me kol wana eza likolo yango no mona ngo sute eza ndenge no bakisi yo bakisi no tension longola ngo totala so tension ke matate siko na naturel eza bongo te na naturel to lukaka na liboso eloko ni eze matsa tension eloko to bandela wana fo tuna fo solola biso to vanda mkola liboso so yepa nanga no vanda na yo ata 2 heures de temps to sona tuna envie na yo nyonso to na chemise ala 5 minutes pona nini ba futa ka bango pe ka pe 8 minutes donc so ba lekisi 8 minutes ba futa ngote ya bomona okepa dorte ke na noki po ba futa ka suka 8 minutes
biso na naturel tozande mususu na ebite na ba mboka mususu mais na Suisse assurance pas futaka biso tozana ba assurance na biso ya maladie ya traitement ya naturel bango ba futaka biso pana biso tozana droit ya 2 heures d'état to kokoso na batu na biso maladie ba kufuta biso ngo kaka biso mtozana ngo soko oza docteur a chimie oza na 8 minutes ba kufuta yo soko leki ozwate soko ba docteur basane ba on peut faut ba vivre ba on peut faut ba futa ba farti na bango osala noki ka okende po mususu akota po azwa mbongo soko biso na naturel tozala ata 2 heures de to vandi na muta maladie problème ezate ba kufuta yo ngo eloka libosono yango wana yango toyoka kanyans tozoyoka mutu azo pona yo moko za docteur na yo moko ya vrai yo mto yebi nzoto no très bien hein yo mto yebi lo nyozo sentir na lina yeba nyonso na lina yeba nyonso kubanda na kulia kubanda na stress sport musala bana famille eza bien nandaku mobali basusi biso ba africain ba congolais bato ya Congo so bazo senga mbongo ba bela kaka so ba senga mbongo susi wane kotiyo donc nyonso wana eza nécessaire pour na traitement pour na koyeba soko lingi traitement eleka bien faut koyeba nyonso ezeleka na nzoto ya mutu biso nyonso wana tutsaka ngoka yango ezake eza na traitement naturel soko bandi yango omona injure obongi olongoli bakisi okomeno bien nga pona ngai traitement eza bongo oui nazwi traitement mais oyo esengi ke nazobela attention on mela kisi na ngati liwa siko traitement za wapi na ozwa traitement mais wana eza traitement ezaki na omela bakisi nazobomba malade na obomba symptôme siko yo sopi botali yango bien mutu abandi bakisi ya tension bakisi ya tension wana pe lisusu mutu esala so problème mususu bandi na kisi ya tension okoma na kisi ya cholestérol okoma na kisi ya thyroïde e ba papa na mona mingi ba papa ba déclaraka omona yaya banda na mela kisi oyo côté la biso ba papa ezala ba soute oui eza kisi wana mutu ezala ngo e sala bongo donc ngana na mona na ngana koloba na minuto kisi nini oyo ya chimique ovma bien e bongisaka. Pour n'attendre ya mukie exemple so tension mati na 18 hein 20 17 pour melango na air on a tension kitana oui nazana ngo d'accord mais pour melango libela non nazana ngo d'accord te pour melango pour tile to kozwa solution oui nazana ngo d'accord pour tension za la likolo air no se zape mabe eze baby sape makambe belé na nzoto mais o melango po libela non e baby sa kote belé lisusu ke soko melango te donc ngana lobi te ko mela kisi no attention te ngana lobi ke kisi attention e bongso jamais jamais soki to lukite loko nini na nzoto po wana eza na nka signal e pesa signal ke lo mona nzoto eza bien te photo lukake nini eze déranger po tension matina ye amati stress et comment ça peut tension est-ce que stress est na mutema na stress ango yake ezebeta mutema non et là on y se matara tension ou bien souci hein souci peut matara tension mona soza na souci nga yebe bate belé on a traitera souci tension mati hein donc eza signal maladie nyonso tunalo baka tension maladie nyonso eza signal ndenge mona na kisa cholestérol wana kuna longola ngomba la mo cholestérol kiso bo melango te video oyo nebite soko etikala bo melango te yango bebisa ku makasi ke kisa attention pe eloko eza nécessaire fona lukango na munoko na biso na lingala ndeni na ko expliquer ngo cholestérol eza elakisi ke mafuta eza na makila ouais nalobi yango mafuta eza na makila komata eza non eza likolo mingi ouais sikoyo mafuta oyo kombo wana esalaka nini na nzoto donc eza nzoto mutayo salango bakosa bino teke baloba ke pozolia maki obi ozolia biloni baloba su ba buta mateka baloba ke ya umte matsa attention nzoto yemo mutazo salango pe nzoto eloko soki bokanga eloko na video oyo eloko no kosepela bokanga boboso bobosa mino nyonso nga na lobby mais eloko oboko bobosa na te esala nga bieso boyebi nzoto nzambe asala nzoto na biso kitoko nzoto asalaka foti te
nzambe asalaka foti te soki omoni na nzoto no eloko ezeleka normalement esengeli bongo te eza eloko moko moto ezetindi asala bongo donc nzambe apesa biso nzoto soko yebi nzoto ndenge travaillaka donc ngaso nazotala yango donc nzambe amunene po na tinango emona mitunaka ndeni idango elaki wapi papa idwana elaki osala robo soko comprendre donc soki mafuta makila wana eza ya komata eza eloko moko na nzoto eza bongo eza ezekendela ndenge esengeli te yanga matisi po nzoto aza nango posa nzoto aza nango posa ife mata bongo nzoto aza nango posa soko yebi ba hormone nyonso zala ngo na nzoto utaka wapi nini nango eza mafuta wana mutesalaka ba hormone bien sûr faut basa so biloko mosusu talaka ba papa ou ba melaka kisi wana est-ce que papa to lo ba vérité ki papa ezalaka bien non ezala subiete pona nini po hormone bana miba testosterone utaka na mafuta wana mafuta na mutesalaka ngo siko bino ba kalime bino yango bakati yango esala masote ekita eloni esalama papa kisi no melaka donc eza makambe belé o eza na soko comprendre que maladie ekokosila soko comprendre que nini ndenge zelekela eko aider yo pona yo moko okoka komita la santé na yo mope koma ke yo moko nanu liboso mtoza docteur na yo moko donc nyonso foti ka confiance 100% confiance ka pas docteur était bien sûr eza don na biso msala mso to sala bito yebi makabu oui mais yo moko pe fosa le loko ngana zalaka bato belé awa surtout africain s'il te plaît africain ba mindele normalement te ba mindele solo bine sala o sala basala mais fona lo bango ba africain so ba yepa na ngana lo bine mo ke oui to banda na kota ko bloka olia mama folia boye faut kende ko tambula boye ba sport boye po sala boye batalanga yaya siko sona lie bongo yaya siko no tonda ndeni yaya est-ce que no tonda nako dimine yaya biso surtout biso ba congolais to linga mukiete ngande naza mukie mingi na yebi pona ba congolais yaya nako dimine mingi nako konda batu ba kansanga naza maladi non mama ndongo za kuto za ku maladi déjà batu ba kansanga ndeni poza kuto maladi grave batu ba kansanga ndeni ko za maladi donc kota kolia nazala nango kota kolia nazala nango problème vraiment na ba africain ba congolais na côté ya sport mais sans kota la kota kolia sans kota la côté ya koningana sport na lo bana bino vérité na ko tekela bino bakisi nyonso bolingi na ko pesa bino bakisi nyonso linga mbongo na okotsa na pochette bobongate donc kota kolia muteza kutu nécessaire makasi ke kota bakisi oui faut pesa kisi so eloko za de ko bomba photo ko beba photo sala réparation oui mais soto lobika to pesa bakisi ka ya pamba sima to tiki makam ndenge zalaka po ndenge ozo vivre yango esala ke peso malade siko ngaso na ye na traiter na peso bakisi na longoli malade yango na tiki yo bongo ndenge obande ko vivre malade yango kozonga nango maladi nyonso toke na diabète toke na cancer batu babanga babanga cancer naza na cancer sepela ozwi cancer oui nayebi ke boloba nanga sepela te ozwi cancer mais mutu azwi cancer sepela ezake nzoto no muta aider nzoto na lingi yo oyebi cancer eza nini mutu azwi cancer laxi kozana microbe ozana biloka salite belé na nzoto sima nzoto na yo nzambe ndenga sala biso na kitoko wana abendi yango esika moko basalite wana leke belé soka tika ngo bongo kokufa po kufa te abendi yango esika nyonso asali yango bibon eza bibon cancer eza bibon esika nyonso omoni eza lokola yo ye na ndako yokuta ndako no dexotre salite ozwa nini ozwi likombo okongoli kanga esika nyonso tu esika nyonso wana siko normalement ozwa pa wa mukiete oye olongoli yango biso bana naturel to sala to ye
tosali detox biso bakisi biso tosalaka tosokola nzoto tozobimisa malembe topesi na liboso eloko nini nzoto aza nango posa nde biso tobandaka topesi ndeti yo soko lingo komba ndako oza na posa mai oza na posa likombo oza na posa ya mop o to bengi to kitendi wana o to pamusaka oza na biloke posa ebele siko pa na biso eza bongo biso pe toza tobandaka bongo topesi ba vitamine topesi ba mineral topesi ba kisi oyo ke nzoto no po supporter detox wana tanga ebima sima na to bando sala detox bando bimisa biso sala bongo soko ye pa docteur naturel a retraité bongo cancer na chimie babandaka na onde nini bibon et ça cancer cancer muto okufa faut sala biopsie boyebi biopsie za nini bazwi tonga tik bakati batomisi tu balongoli musuni bino mosiko bokanisa soki bibon botobilo du dessous nzamba sala ke nzoto azala mayele so eloko bongo salite lekimi yemo ka bomba ngwata bibon biso ba docteur toke to tobuli di duswana on nzoto na biso kitoko wa yebi kaza intelligent ayebi ke fa bomba fa kanga osika moko biso to tobolo esale panzana lisusu eloka liboso ya to be babenga ka biopsie sima nango bakenda ngo na nini batali eza cancer cancer mutoko kufe si baye to sa nini chimiothérapie bebi chimiothérapie zani poison baye bibo wana esika na okombaki ya po benda pao yo bendi pao te mutu mususu bana baye eza lokola bana baye bato babeti yango na makolo bapanzi yango lisusu sima papa ye mono bano bo mama po comprendre papa lobi ke ndako salite boye po anine etala boye te papa zui poison abifona na sala po longwa noki azui poison abwaki lango likolo alobi ke siko zwa tapila nisa likolo tozela salite wane ke longwa chimiothérapie ou bien radio o basala wana Strahlung bayebi papa ye mama ndeni biloke pansani boye mwente o salite boye to tumba baye batie moto pa radio o basala rabino wana yango wana ok siko bolo bananga ke ndeni mutobika siko na ebite makambo no obimisa so na ko obimisa ngotanga moninga so na ko binanga na flow so na bani na ngoloba na bani na ngoloba na ebite so ba kanga video o so na ko lo mala makambo na ebi yango time na lobby so ba kanga to yeba so ba kanga yango bino mo bo comprendre donc ndeni mutobonga yango bo mona ke cancer mutakufi cancer mutu na so banga cancer mutu na so zuka cancer okufi ok mais oui soki ozana bibo yo toboli yango epanza na bien besi manango yo bwaki lango poison eza normal okufa si mantango bwaki la poison zo taper landisi likolo eza normal okufa ou bien ndako eza salté yo falo komba ozwa pa obimisa yo zo bwaki lango moto s'il te plaît est-ce que so sali na ndako no bonda kuno to bonga ouais exemple na pesa bino yango wana ou bien diabète ou te loko kokunga kona ninga koyoka ngote na ninga koyoka lisola diabète wana te diabète sikineza likolo siki babenga una lingala sukali no eza likolo sukali eza likolo to pesa kisi to bandi ba kisi pem kisi wana ba pesi yo wana hormone no ebande insuline oyo nzoto yemoko asala kango na pancréas soki obando mela bakisi wana nzoto alobi ke naza nango ebele na nzoto no sala lisusu te no sala nga moko te po naza nango de ebele na makila yo bando tsa bakisi pancréas no atiki musala na ye osala so musala na ye te ne bandela tsaka na ndambo po kisi ba peso tamso ezebele te osala ndambo azosala mo pa koma na fainéante atiki na lobi nga no sala loko te no travailler te me kisi wana hormone nezaka na makila na tika nanga atiki sima yo ozo continue komela kisi wana sima ngwe bakisa ezekoka lisute bakisa bomataka kaka bakisa mino nyonso bomatsango ka bakitsa te nana yoka te ke dote bibishi tana kei ba moni ke kombe bakitinga na yoka kaka ke dote bibishi bosona bandeki na 50 sima nango 75 sima nango 100 sima nango bakitsa te ezala ya thyroïde wana ko to ba ya thyroïde ko to tikaka bosona bandi lelo video ekosila te donc tokataka wana posonga na bandi oloba
na okende na komi na flow na ke surtout na komi mona kende no basu lingala na nga so ezo ya susu bien to kokoma musika yango ba video na nga e bando kokende banzela wana to koyekola ndeni to ando kolia to kolia soki ozana cancer ndeni okolia na lobite ke kosi so cancer YouTube na lobite ke kolia wana kosi sa cancer na lobike e ko aider bakisi na bino bopesa ba chimiothérapie mutere traité ngana lobika ke kolia wana ko aider pour bakisi no to bopesa esimba OK na posa licence nanga merci yango to la sa côté ya cancer ndeni no koko aider pour na kolia thyroïde diabète tension kokonda na malade belé ezalaka na mukili malade saka nyonso eza nkandenge moko batratango kaka pré ndenge moko donc eza problème eza na kolia sport kolia malade nyonso tout donc so tali bien tozana so malade belé ti bapesa bato eza kaka kotala mingi kota kolia na opesi bakiso eza azana ngo posa c'est maintenant to continuer donc yango na awa to yekola ndeni okokolia ndeni ni ya sport kosala sport ba vitamine nini eza nécessaire na nzoto ba minéral nini eza eza nécessaire na nzoto ba protéine nini eza nécessaire na nzoto ba graisse pour tozana ba graisse ebele ya graisse eza ka moko te ba graisse nini oyo eza vraiment nécessaire pour na nzoto pour ba hormone esalamaka na graisse esalamaka na protéine donc eloko nga na lingi bo comprendre ke ndenge nini nzoto esalaka bloko nini naza nango posa soko pesi yango po ye pasala travail na ye po nzoto aza mayele nzamba sala biso très bien nzamba sala faute te soko pesi loko aza nango posa eloko aza nango posa akosala musala ne très bien akosala musala ne très bien mais faut pesa ye loko aza nango posa normalement nzamba sala so banzete asala so biloko kolia normalement ezalaki na biloko kolia balongola ngo poto bela moni siko ekomi ke photo melango loka ba vitamine photo melango po nzoto akokosala travail na ye yango kote wana yango na lingi to solola kango bino peso bozana ba idée mususu o bomoni ke non yaya pesa biso conseil sika boye bokomelinga problème ezate bolobi nanga ke yaya biso to lingi conseil sika boye to yekola o mutozana ngo problème yaya laksa biso boye bono ba yaya po ba mama awa so ba yepa nanga ba benga nga yaya obenga nga yaya nga pia kope no loba yaya donc mimi ba mama benga nga yaya ouais donc bino pe boko lo beloko ni bolingi eloko ni bozana ngo intéressé donc ouais ngana na posa na aider bino na posa na aider na posa pe na aider ba congolais po nazomona ke na ebite pa na biso na Zurich na ebite combien de batu dayati na moi o bakufi soki po tuni soko poto na komona ka maladi mo biloko ma mike ou bien akoika ke ya bela kite oh s'il te plaît non soki vraiment ke muta siko ekomi ke soka ko pu akei eba ke azwaki azwaki ango ona pekisa bino wana azwaki na obozwa to kende sikana obozwa bokoko sala peke ekoko sala ekoko makeke bakoko bimisango bako bimisango donc moyen ya ko bimisango pe eza moyen ko bimisa biloko ana bozwa pe eza mais eza cher mais moyen ezali ko bimisango donc nyonso wana no kotala ndeni na ko expliquer binwango sans bakata ba video ya ona lingi ke soki batu ba s'abonner belé to komi na 1000 à partir à 1000 to ko ke live pour live to lobi makamna so ba vérité na biso simanango esili wana to sala vidéo te donc to solo lika wana esili wana osala otika ngo na YouTube te donc to kolo ba vérité mais so na lobi ke nazwa ngo na tsango makam to sali live na tsango na ba vidéo bota na YouTube okanga na bango bo makambo so to lito so ba vérité ezala raté na boye bango ke na médecin ba vérité zate yango na ko sepela mingi so bozwi ba vidéo o botindelango ba munoko na biso bata munoko na biso ba s'abonner to comme belé pona bando ko sala live na live to ko lo ba vérité na live boko tu nga ba question na bino bozo tu nga to zo solo la boy et lok vana lingi na sala yangwana yango merci vidéo na nga liboso ouais to bandi lelo na lobango basenga nga na ebike
batebele na traita basenga nga docteur Bibi sala ba video sala YouTube temps nazana bana misato nazana cabinet nazana sali ya centre ya santé donc temps vemezala ezate mais loka na été auto kende 5 semaines na Dubai ya on a lobby que oui ezapeta na banda ezata na ndozwa inédita na journée pona ba YouTube pona na solo na bino pona aider bino ko aider zaka pona famille te soki nazopesa bino ba conseil mike wana atokangi ya mukie atokangi so na explique vitamine D eza nécessaire ni biso ba noir soko kangi da wana na sepeli eloko wana soko kangi yango déjà donc au matisi santé na on dit 30% so zalaki malade 30% bongi pona vitamine D kaka omoni combien faut mela o apesa biso te o apesa biso legi mukie pona biso ba noir nzamba sala biso ba noir to vanda kana Afrique na moi eza na tina to za na posa vitamine D eza moi hein donc nyonso na lingi na expliquer bino yango merci na bino na sali video e sali 35 minutes rumeli normalement nga sala ka 10 minutes to solo anoke sili mais eke na lobi mingi merci vous s'abonner to kokutana merci au revoir.